Il faut toujours que ça le bien et belé que le mal. Et bien loko toke na ma be makas batu bakolala. Ba compte rendre comme ko se rendre na kati ya matanga. Merci pena ba oyo bandeko o ba ye pona ko servir image na biso Flore Makinisi parce que na moni ba analyse l'équipe ba libé ba yo ça là que ba chroniqueur ba sali liste ba sali lettre pona ko senga mbongo pa ya Belfi. Oye moko sarato laza mutu ya famille Bota. Siko yebisanga tango ya bengi batu nyonso batu anzala. C'est que ye moko paza mutu anzala na famille Bota. Senga Belfi quand dit po Belfi quand dit aza ministre ya culture a to Belfi aza nani. Mutu ava na flirter, mutu ava na flirter. Ah oui, peut-être oye ba passo ndenge yo PZT. Atiki mo na ya mokie. Ndeko wana koti mbala mo na kati ya groupe kolobaka. Bino na matanga ya Flore ngakuna na comité bosaba mabobunda déjà bosaba makele kuna déjà bopanzana panzana. Bonga so na komi. Bonga fona beta DPD. Na de lesbienne na de basi na kati. Dernière fois na Flore makambo Flore ayebisanga. Mais ça passe. Calmez-vous, Sam l'artiste. Sam l'artiste, calmez-vous, calmez-vous. Binomo bozo comprendre degré. Sam l'artiste, attendez même Maya Missou. Vraiment c'est choquant vraiment. Bonjour, bonsoir, ça dépend que de l'heure vous suivez votre humble serviteur Siloé Pambou les talentiers. Autrement dit, Pasteur Yamakiona. Ah, Pasteur Makiona. Lelo, aye liboso na bino. Na chaîne na bino kitoko bolingaka makasi. Ixi le beauté loi TV. Ah, Satan a kangi na ye na gauche. Nzamba pesi na droite. Nini to pesa na nzambe. Soki maramuna bola mazo sa la bisote. Lelo naza liboso na bino na émission na bino kitoko o bozelaki. Yango lelo eye liboso na bino. Un plus à la culture. Un plus à la culture avec Siloé Pambou. Sans oublier Montréal, derrière la caméra, Kagoul, machine, yenda simbi, yenda zope sabilengi. Hein, yomo ebigande marabango ezalara. Elibino un plus à la culture, to pesa makambu, to lobe la culture, to kota na cinéma, to bimama moke, to kene na musique, to kota, to bimisa nini oyo, Siloé Pambou aye libino. Et aujourd'hui, nazanga mon côté, nazana deux invités, o tozo panza makambu. Ah! Avant que Nakota n'a pas invité Nanga, je ne peux jamais passer comme ça sans pour autant saluer ma maman que j'aime beaucoup, la patrona, Ixi le beauté loi. Mutasanza Rambongo, Mutasanza Rabadola, son entend à combat Ixi, l'idée ça la marangaï, n'a pas son beauté, Ixi le beauté loi. Sans plus tarder, je vais vous présenter mes invités. Il y a émission Nanga Lelo. Je vais commencer avec l'artiste Sam. Talinganye Makasi. Artiste Sam, bonjour. Artiste Sam, vous avez mon côté. Je suis avec Marseille à Congo. Hein? Mars à Congo. Manager à Solo. Mars à Congo. Bonjour. SP. Bonjour Omoni, Nazana Sam l'artiste. Et puis Nazana Ndekonangaï. Marseille à Congo. Et les autres côtés, on a analyse. Puis Kolobela Sir Bandekonabiso Bazaliawa. Nazo senga na bino ba abonné na biso bozala vraiment parce que bozo comprendre moi ba vérité ya mike ozo beta makasi na internet topé na mboka na biso comme l'artiste et puis Mars ya Congo to lingaki to kota moi moké na analyse o ba internet bazo zela biso mingi ezali sur ndeko na biso a wuti kotika biso chroniqueuse na kombo ya Flore Makinisi. Donc Flore Makinisi déjà nazo profiter à cette occasion. On a repris sa sincère condoléance na famille ya Flore Makinisi. Donc tous a vraiment de cœur avec vous na que makamunyo so ezo kende bien. Ata ba Satan na balingi ba chabitumba mais biso rolugara kimia ekota. Et les autres a vraiment sur analyse nango et na passé micro na monsieur Sam l'artiste to me karosolamo moké sur relation oyo zalaki nango na ndeko na biso Flore Makinisi ou outi kotika biso. Est-ce que relation ezalaki penza ya makasi na ndeko na biso Flore? Vraiment donc relation ezalaki vraiment makasi na ndeko na biso Flore Makinisi. Ouais, tiki biso, c'était une dame moi j'appréciais beaucoup parce que elle était vraie. C'est pas parce qu'elle est morte des photos au Lobamambuya. Oui, il y a un sens positif. Mais quand une personne elle était vivante déjà les gens savent. C'était une bonne personne, azaolinga même pas barando ba clash. Na kati ya Kirindika azaki fille oyoyo au monde na kati ba clash te akofinga banini donc ça me fait tellement mal
Là aussi, je profite pour présenter mes très sincères condoléances à toute la famille biologique et aussi à nous, la famille chronique. Donc, merci beaucoup. Merci pena ba oyo bandeko o baye pona ko salir image ne na biso Flore Makinisi parce que na moni ba analyse l'équipe ba libe ba yo sala que ba chroniqueur ba sali liste ba sali lettre pona ko senga mbongo pa ya Belvi no yebite. Donc ça fait tellement mal koyoka mama bongo muninga kunda mina nous chaque jour na matanga bitumba au moins ba compte rendre comme ko se rendre na kati ya matanga. Et pas il y a mout oazaki muta makele était donc oyo sala bongo yeba ke wali bangate wali bendete un jour Bible lobby c'est que l'homme aura sémé il le moissonnera. Donc c'est que tu sèmes aujourd'hui tôt ou tard au moissonner yango ça fait tellement mal. Merci beaucoup Sam l'artiste boyoki Sam nenga ucho loba selon impression na par rapport ya makambo ezoleka na matanga ya ndeko na biso Flore et je voulais aussi passer le micro na ndeko na ngai Mars ya Congo na par rapport ya relation oyo zalaki nango Nandeko Flore. Est-ce que relation ezalaki Nandeko Flore de son vivant? Bon, merci SP. Déjà, Nandeko Flore Makinisi, relation vraiment ezalaki. Mais la manière qu'on l'a comme même ça la manière que ça là vraiment en osala musala ne malamu. En osala musala ne kitoko vraiment mais na mamu ezoko mi ko bimalelo na liwana e na simaliwana e vraiment ça biso passe. Et ça biso passe. Eza mutu akufi papa. Eza feti. Eza libala te. Ekomike batu baso bunda na matanga, mamu le rebelle ya balet. Tout ça la bague. Bandeko la baza la passe na mutema ndeko la bango akufi hein. Hein? C'est pour ça na ki na yeba moi idéologie ya ba problème o ezobima. Nazo ebate. Babitumba o tozoyo kezobima kada ba matanga ya ndeko na biso Flore. Eza famille tu es un chroniqueur, tu es un naïbite, c'est dû à quoi pour que ekoma lelo ngana yebi Flore na maramwana te mais pourquoi na matanga na ekoma na maramwana na yebite. Vraiment merci beaucoup SP Siloé Pambou. Nga personnellement je dirais ça batu ya mauvaise foi. Lelo yo mingi balieki na Flore te mais baye kombima le devant. Mingi peut-être baye ki Flore te net na landaki mission ndeko na biso mobo ya saka na famille kingani. Kolobake ayebi na ye Flore te. Mais pourquoi koya retenir ba propos eza dinte? Ndeko nanga Siloé Pambou na webselo mo na vie ndet oza boye. Il y a le bien et le mal. Il faut toujours que ça le bien et ça et belé que le mal. To lingara te to pesa ba compte rendre na ba place 5 to pesa ba compte rendre. Net ba place matanga, ça ba place ça ba compte rendre te. Moi je étais là so comprendre que voi na ngeza moi na ba cassure moi ba kosu donc toute la journée, toute la nuit, toutes les journées, toutes les nuits, je passe là-bas na deux il y a Flore Makinisi kuna na pose na couloir ba diakoko. Je vois comment les artistes viennent bazoya pour na koya kolela bandeko na ba comédiens. Je vois aussi comment les chroniqueurs viennent aussi pour na kolela ndeko na bango. Mais ezana bandeko ya ba mauvaise foi soko za rando na mutu kingani oyo ko traiter ba compte rendre na ndeko kingani. Eza bien te. Dernièrement ndeko na biso déclaré ba agresser na matanga. C'est pas normal. Comme ça la propos, comme ça l'analyse kolobaka ba chroniqueur basalaki lettre pour na kosenga Belvi mbongo pona matanga ya Flore Makinisi. Flore Makinisi ne travaille pas pour Belvi. On doit se le dire. Même si azaki famille botato abaku, aujourd'hui c'est un problème comme elle dit que utakufi il faut bakundaye. Exactement que boya osala ba émission pour na lobaka baza bato nzala basali SOS pona kosenga basunga pa ya be so ba osenga première dame maman manani maman Denise Nyakero. Est-ce que ba kosala lettre pour basenga Belvi quand dit pour Belvi quand yaza ministre ya culture a to Belvi azanani. Quand même tozana moi idée ya loba maramsu na TV. Eza TV. Flore Makinisi azaki na famille na ye. Tant bine boya ko salir ndeko nanga na webselo moko. Avant-hier, je crois que c'était hier. Ma chroniqueur ya batuka ya ba mauvaise intention. Ba kei ko salir sa maman ya Flore. Talaka maman on azana na asali émission. Oh là là. On a koluka ko salir bandeko na biso ba chroniqueur. Biso to salir réputation ya Flore. Et biso biso neto bomeli mwana. Et biso ndeto ke to luka luto ya mbongo ya
bakataki contribution ya $20 mata eza bato bapesi ba $500 eza bato bapesi ba $300 bapesi ba $400 bapesi ba $100 siko mbongo wana nyonso tosali na groupe wana ekoki te fo bakeluka su mbongo ya Belvique on dit la patrona. Ouais, nalingaki juste to marteler esika mo uti oloba ya mama na biso Belvique kandi ndeti selonga na monité mais na yokaki balobi ba chroniqueur bazwi mbongo ya Belvique et na ebité selon yo Sam chroniqueur et puis artiste na ebité sokoza na vraie news pour que bande ko na biso ba abonné na biso ya Xil Beauté là-bas comprendre que Belvique kandi apesaki contribution to apesaki te ndeko nanga Siloé Pambu na website loko eza vrai pour ngana na kati ya groupe oyo basali pour na Fleur Makinis soki Belvique kandi la patron apesaki mbongo ba otiango na liste. Donc apesi mbongo te et puis jusque là na ba mécène nyonso poto saki liste ya ba mécène oyo esengi toke kotambola po bapesa ba mbongo mutu apesi mbongo c'était bina filende apesi mbongo epa ya famille oui apesi epa ya mama wana $1000 ye nanga naozongaka mwa nsima moke ke biso bachroniqueur toza bato ya nzala comment tokosa SOS po tokunda ndeko na biso wana mutu asali émission aleki ndeko na biso saratola que biso toza bato ya nzala toleki po tosala émission tosala analyse tosenga ke basunga Flore mais na kati ya nini na kati ya ndenge tosanganaki wana bato ya famille libota bazalaki bato ya babakuku bazalaki babiso baoyo toza netre mpe tozalaki koyebisanga seke biso tu na bato ya famille libota baa bato ya nzala po ye moko saratola aza mutu ya famille libota siko oyebisanga ntango yabengi bato nyonso bato ya nzala seke ye moko mpe aza mutu ya nzala na famille libota. Mon cher internaute bokolimbisa biso awa pena tozoloba torobombeloko te toza ni pour ni contre mais biso toza au milieu du village et question na ngai eza je me pose souvent des questions nazoloba culture ya mboka na biso ezokende wapi bandeko na nga ba comédien bandeko na nga ba chroniqueur eloko tozosala est-ce que biso moko tozo rendre compte ya makambo tozosala bandeko na ngai lelo Flore akufi lobe kozala yo lobe kozala ngai est-ce que na makambo yo ozosala na dei ya Flore soki basala ngo epa na yo ntango okufa e ozala bien ndeko na ngai ndeko na ngai vous comprendre ba artiste comédien ba vrai te c'est pas ça le vivant ya ndeko na biso Flore ezana ebele bandeko l'acte gentillesse hein mais lelo tozomona ngo hein lelo tozomona ngo tozovivre ngo na matanga na muto bozala na bien air azala vivant mais air akufi olebo bien wana ekende ti na matanga na ebola cette famille na ekité ndeko Flore tozala na bien tout la sapé bola moi to ke na na matanga mais comme ya ba désordre ya Marco c'est bien te muto akufi tozana kati ya groupe bakoti ndeko na biso moko boye kaka ya autosala analyse mona na saratola na otanga na communauté pour na tina otanga communauté bakotisi ndeko wana kati ya groupe groupe ya matanga ya Flore Makinisi o bato baotinda bacontribution na ebango ndeko wana koti mbala mona kati ya groupe koloba ke bino na matanga ya Flore nga kuna na komite bosaba bobunda deja bosaba makele kuna deja bopanzana bonga so na komi bonga fona beta DPD na de lesbienne na de basi na kati ya cher internaute est-ce que bozoyoka makambo nga nazoyokawa est-ce qu'on doit régler de compte soko beta ye kende pa na bango ke pa na bango obeta ye bakufeli mwana na bango bakufeli ya na bango ndeko na bon est-ce bazana tina makambo wana nyoso et puis groupe wana si je me souviens bien groupe wana basali yango pona ba chroniqueur bosangana boyeba ndenge ni bokosunga ndeko na bino parce que yo bakoti na kati ya groupe okumba moko loba babiloka bongo oh là là tolingani te hein tolingani te na ba vrai bazate vraiment ba vrai bazate za ba obaki na osaki jalelo ba vrai bazate poza na vrai donc vrai yo momizo yo moko ndo za vrai vraiment po muto tala peut-être kovanda na Flore kozala na Flore oyeba paso nini perte ezopese muto avana na Flore te muto ayeba na Flore te ah oui peut-être oyeba paso nini ezopese te atiki mwana ya mokie azanga mwana moko atiki mwana ya mobali yebisanga mwana wana charge o mama na ya kozwa bino boya otaba makelele après matanga bokende elo ni botika na mémoire mwana wana c'est pas normal bandeko ya famille ya ndeko na biso Flore bayebaki mwana bango ndakufi bango nde baza na mot à dire na matanga wana basunga population basunga ba chroniqueur basunga ba comédien soki balingi basalisa bango bémission baboya
Vous comprenez? Et chose grave, na uti oyoka déjà basali ici maman ya ba Flore émission sur maramwana basali ici déjà. Oh, famille on a fallu battre les mélos quoi. Baza en choc. Batu bakei ba koseli ba chronique ya makambu. On est tous là mais mounio ça ba revenu ne mounio ça li aka internet c'était. Mounio ça c'est la ka vite. C'est que je dis souvent dans Batunio ça to YouTube mais mounio taza niveau d'études na ba licencié bazali il y a des gens qui travaillent hormis maramba YouTube. Donc sorry ozara na place olela ka YouTube oyaka pour salaire kana kati ya YouTube. Il faut ko kotsa Batunio sauter. Ba ke batie maman wana micro maman wana za na pasi. On a salé, qu'on diminue mémoire, il y a des chroniqueurs, image, il y a des chroniqueurs. Pourquoi on reçoit Nini? On reçoit Nini Ndeko. Oh, tout ça, on a 7 au foot à Anassi. Et puis j'ai vraiment, je ne sais pas comment, parce que Matanga, on a raisonné, dernière fois, on a fleur, Maramo fleur à Ebisanga. Mais ça passe. Calmez-vous, Sam l'artiste. Sam l'artiste, calmez-vous, calmez-vous, binomo bozo comprendre degré. Sam l'artiste, attendez même Maya Misu. Vraiment c'est choquant vraiment. Si muta comme à niveau ya kolela, eza bien té. Ba chroniqueur to meka ko sungana. Eza bien té, ndenge tozo kendele makambo yo et rokoma lobby nango ba makambo se koma. Et puis à lire ya makambo ya ebembe ya banino koma batu musu ba komo bunda déjà. C'est pas normal ça. S'il vous plaît, chroniqueur, comédien, bosunga biso. Mutu akufi, totika makambo wana elekana ndemo ya kimia, tokende jour ya suka to kuninde ko la biso flore ndinga kimia makambo sili. Toki bo tika ko rendre ba compte na bino na sima. Bo sala yango na sima, soit bo sala yango hors makambo matanga. Alors ça maman ko se rendre ba compte te eza makambo ya mutu akufi, to tala neni to ko organiser ba obstacle na epo, to ko tika na demain na ya suka. Eza Makambo sala eza na sens te bandeko na Makambo sala eza na sens te là c'était Mars ya Congo le manager bandeko na biso bozo comprendre le niveau haut tozo ke nango. To mekana ko sola mo mukena landa ke émission ya président mayonnaise na pesi mbote aleka ke pa ya ndeko na biso Vincent abetele logo ya surtout na ba artiste ya Lemba. Tala président mayonnaise alobi tozala ba vrai ba artiste ya Lemba. 12 ezo tourner. 12 ekoti mikolo na monde ba artiste comédien ko sakana te. Vous comprendre? Ba artiste ba sa vrai te. Vous comprenez? Bah artiste bah ça vrai té. Et là on a le oui que nous avons Flore à sa personnalité publique hein. Ouais. Nous avons Flore à sa personnalité publique on doit ça la musala ne kitoko. Parce que à quoi bon ceux qui bandeko basanga bandeko oya ye bando sele musala moko. Ba yokani ke to pe sa message moko na bato balingaka ye ba fan na ye message moko ya soutien ba ko soutenir biso pour na likama ko eli biso ndeko la biso akei. Mabe ça wapi? Même babaku bazaki na kati ba famille libota ba biso ba otoza naître tozaki na kati siko pona nini ko créer ba problème oza la famille libota oza net ngai ekolobi te ke logo linga sila bisalu na yo c'est que ba mamwa ba matanga bon le côté que ngai muta famille libota c'est tout ça je voulais épingler vraiment na marteler sur yango hein soroza mutu ya SB na makamba Flore kokota ki SBT soroza muta famille libota na makamba Flore kokota ki famille libota te. Gardez bas sentiment na posa na biso ezali to sunga ndeko na biso akende na kimia nyonso. Vraiment tozolo bango avec amour, avec sincérité, bandeko ba chroniqueur, bandeko ba comédien, to sunga ndeko na biso Flore akende na kimia nyonso. Et je vais oui. Nako épingler leur moko. Ouais. Moni lelo yo ceux qui rando ya ndeko na biso ba maman na biso mibale Delvina Sila lelo e mata makasi. Parce que entourage ya batu oyo ba c'est très capital, c'est très capital. Pona nini bakindoki bo wuti na ba famille na bino. Bo local na YouTube batala bandoki ba bengana bango na village natal. Ba yena je te dis, Sam l'artiste. Sam l'artiste. Aloki na mboka ba comprendre kaza ndoki kuna ba bengani ye. Ala ye ko se pour comprendre. Pourquoi beaucoup comprendre te? Eh bien loko toke na mo be makasi batu bakolala. Parce que makambo ezo sala pasi makasi. Mais tozwa temps ya kolobela ko pesa makambo. Posa na biso ezali bandeko na biso ba chroniqueur, bandeko na biso ba artiste, tozala ba vrai. Tosunga makasi pour que ndeko na biso Flore akende na kimia nyonso. Akende na kimia nyonso. Na émission na biso j'étais avec Sam l'artiste, j'étais avec le manager Mars ya Congo et c'est quand il te pesa qui moi makambo belé bandeko to s'abonner na X le Botelwa
totika ba commentaire ezali émission na bino oyo eye pour la culture en plus à la culture avec Siloé Pamboulé talentueux autrement du pasteur ya Makiona na moi temps mike na pesi micro na Sam moi 3 personnes mabanga et puis tozonga na Marsa Congo pour na libanga skill. Merci beaucoup, merci à tous ceux qui nous ont suivis en ce notre moment. Merci beaucoup pour les temps accordés. Merci tout va s'abonner à la cuisine de Star. Je vous dis toujours vos sabots, continuez à s'abonner. Bon, vous n'avez jamais déçu. Merci à Sam l'artiste TV. Bon, bah s'abonner pas une angamoko Sam l'artiste TV. Donc restez toujours branchés, scotchés. Bon, vous n'avez jamais déçu. Merci à Belinda quand il a patronne. Ngakutu, nazarana na programme kunate. Parce que moi je suis vrai. Nazara soy problème ezali na lobaka. Donc ndenge mo so na moni problème ngambu ya babaku, je suis là il faut na loba. Na ndenge ya bien, na ndenge ya politesse. So pe na moni na ndenge ya ba famille bota, je dois parler parce que je suis chronique au naza au milieu du village. Oyo moni ke na beto libaku. Excuse me de parler en anglais. Merci donc beaucoup, merci l'artiste, je donne le micro à Marseille ya Congo. Merci beaucoup na internaute batunyo so balandi biso Max ya Congo yeyo. Elo na nga lobaka na suka ezaki bandeko bosunga biso ba chroniqueur ba comédien bosunga biso matanga ndeko na biso Flore eleka na ndemo ya kimia tokinde tokunda mukolo na ya suka bambote na mpona zala un peu rapide et pas ya boss azaka moko babi boss amona muke Rémi eyale mutako konza famille eyale yona le PDG Paul Moutou boss Djibril Biyaki le jeune entrepreneur la famille Beto fait on est là Beto fait mère wa botangai maman Marie Bosongo. Merci beaucoup, Marseille à Congo. Merci beaucoup à ma maman chérie, ma patronne, Xil Boteloa. Moi, ça mwindu à choco frappant. C'était votre humble serviteur, Siloé Pambo, pasteur Yamaki. On a autrement dit les talentiers. Et la nanga na Facebook, na page nanga Siloé Pambo, les talentiers. Sans oublier numéro WhatsApp, et Zawana. Omelanga et Osala bien Makasi. Et na rotika boité ça pour autant repésa mbote nanga le PDG Paul Moutou naïbi on a boaki sans oublier ma maman chérie hein? Maman Maminzaou sans oublier Willy Moucheni code mboka aïe code mondial ya Willy na pesi mbote sans oublier on bien ngaki mutu nanga ya bakati lekechu Vieux nanga Jules Mwaka, vieux nanga Jules Mwaka. Les que tu te pèses sur mbote, barési, décaré, na pèse sur mbote, bino boyanga. Nous allons connecter, bo pesa siloé makambu, amatana xil bote. On va toujours, molimo mo santa zo sala. Molimo mo santu, ngai, molimo. Tokuta nabino, eyogani.